babiloko baleki balobi Maman Martin Fayulu azalaka te Fayulu babota ka na nzete babota ka Fayulu na nzete te babota Fayulu na mama lokola ba mama na biso nyonso to oyo Mama Fayulu ye wana monani de mutu na mokilo azaka na tata na ye azaka na mama na ye mais kasi sikoyo il faut nde sikoyo nde to yebaka bango peuple congolais il faut yebaka bango ndeko yo ko yeba ba mama batu nyonso mokilo to ba mama batu nyonso kisasa oyo yanga kutu o solanga oyebi ya yote mais il y a déjà komba munene ya opposa munene photo yeba place abimeli zelanga na tangela yobi olandaka Tshisekedi oyebaka mama Tshisekedi Etienne oyebaka mama na ye Laurent Désiré Kabila yaka oyebaka mama na ye on est à distraction zanga nango tina toza bongo na www.kleboa.com lelo toza bongo na moko ya bakombata na biso oyo déjà les caraming déjà na www.kleboa.com et quant à moi na pesi bongo mbote na bossi na biso moko ya kleboa.com de la nation tonton Mbanda na bosani te Pichu Mangaya boss lady et lelo naza bongo na Rigobert Katumba to e pona to solo la par rapport ya actualité ezebele to moni ba publier mama ya Martin Fayulu oyo et lobby Simon Kili lelo mama monani par rapport ya ba moto na Kinshasa ba moto ekomi kozikisa ba boîte de nuit ngwasu mezika ki to ebongo na aéroport Anjili ba moto ezopela ba ndako ezozinda donc makambo ezebele il faut to sola lelo na combattant na biso Rigobert Katumba bandi na question na nga liboso ezali tomoni lelo ba dialogue ezoloba na kota Bemba na kota ba Adolphe Muzitu ba Martin Fayulu et tout dialogue wana toyokango mingi na IDPS le peuple pa ya mwana mboka Valentin Mubake par rapport ya dialogue wana okoki ko banda na biso nanu ne bandeli nanu bit na ngeza non nini non bit ya dialogue wana ezate que président Valentin Mubake avandi kaka lobi to que ne dialogue ne ba msu tozo ka bazolo ba dialogue pour ba que ne ko se retrouver ba côté na ba institution non président Valentin Mubake azolo ba to que ne dialogue table ronde internationale c'est la RDC pour via crise il y a légitimité généralisée autour de mboka Congo président nommé ba député nommé ba sénateur nommé ba gouverneur corrompu biloko mo ya ningwana na mboka etambola ningwana te tant que tozala ba institution illégitime mboka etambola malamu te c'est pour cela photo vanda biso surtout ba congolais na mesa moko to solo la sikoyo to ibake oya zwaki oya yibaki o asalaki boye yango wana tozo senga table ronde internationale et puis président Mubake azalaki très clair à lobby o nyo surtout kozala parmi ba animateurs il y a dialogue wana ya transition wana ko salama pour na table ronde internationale ba kozala ba candidat te na ba niveau nyo surtout wa kozala abia ngai nazaki candidat ngai nazaki na transition wana ayel sous candidat ozala te atozaki bourgmestre o yesu candidat te wana nde biso to sengi yango eko salama awa na kin to bamindele nde mutu ba osali sango to soit ezala sous forme oyo basalaka na San City na Afrique du Sud bon wana ekozala plus que o esalamaki na San City ekozala plus que o esalamaki na San City pour o tozo kende vraiment to lo ba makambo nyonso surtout ya Congo qui est congolais et qui ne l'est pas, nani a kokende boloko, nani a kozala na liberté, qui avait volé, ou a ibakite nani, nyo sont okene kosula ngo siko. Pour na San City, ezaki dialogue mo pour koluka toujours kimia zala. Mais to luka ki kimia na bandeko ba luka ka kimia te. Yango wana sikoyo oyo to kokene mbala oyo ekoleka vraiment. Ekoleka, il faut les KO à San City et puis faut l'appliquer. Faut vraiment appliquer même au San City voilà ceux qui et s'appliquer qui vraiment normalement et les gars qui ça bien mais mbalo to ko vena o tozo kendo yo ba oublier biso les sous-souté ba oublier biso les sous-souté
Borokende na président Fachi, Borokende bino nyon surtout ba politicien ya Congo to soit ezano ndenge nini. Non mais tout le table ronde internationale c'est la RDC. Congolais nyon surtout. Congolais nyon surtout. Congolais nyon surtout. O Chilombo. O Bemba, o Fayulu, o Muzitu, o Nani, o Ngwanda, bino so boya to vanda wanano. Mboke zo kene boye pona nani traître. Mais yo zaka Rwanda te, pas de bino zaka na Kigali, kende nanu. Yo zaka combattant. Yo moko lobi bien que eza dialogue. Dialogue eza eloko eboke ko solola et non que yo kuno zaka Rwanda, yo kuno zaka bomonte que wana ekomi ko condamner wana ekomi ko condamner elongwe terme ya dialogue. Ndeko. Balobi ke tozo solola. Toko solola makamunyo sotuti. Toko solola makamunyo sotu. Et ete ke toke dialogue poto melisa ba susu biberon, non? De to vanda na Congo, groupe moko ya bamboro ba oti Soudan, ba koti na Congo ale. Poto ke ne dialogue, to ba bamboro roté. To vanda boye ba nyamulenge ba komi ko mibenga ba congolais, ba tuti congolais ba liba koma na Congo. Non. Mais na dialogue na photo que nous le bamaka mona nyo surtout yoza tuti congolais kata frontière zonga pa na bino yoza mbororo kende kuna pa na bino na Soudan yoza FDLR kende kuna pa Museveni na Uganda yoza ka Burundi na ba institution ya Congo zo lukanini yoza ka Rwanda otambusi Congo pendant soki 18 ans ndenge nini zonga pa na bino wana za dialogue te si dialogue nde yango wana pe na président Valentin Mubaki azaki très clair toujours bonde la mutute pour dialogue wana table ronde internationale balinga te biso ba congolais to kokende yango to bengi mutu nyonso tu oya ko boya na ye vanda biso to kokende et puis to mettre ba résolution wana en application. Président Valentin Mubaki ake na gauche droite c'était azaki très clair. Aboyi kende na yo biso to kokende poto bongisa mboko ya biso bakoko batikeli biso to wana ngomoko yoza ne lamba moko oya ya tubola koto lubo kotamola bulumbuti. Si déjà na pays na minute déjà un président aza déjà ba premier ministre baza ba député bazali metango bolingi bo kende na dialogue wana ekosenga kaka transition il faut ezala. Mais erozolo ba président zali ngape na biso ke tozana ba institution illégitime tozana crise ya légitimité généralisée et tozolo ba généraliser wana tozolo la président de la république té tozolo la sénateur mokoté tozolo la député mokoté tozana crise ya légitimité généralisée mboko eza ya kabila té otokotikile ya tia koto nde sika to kenu kovanda yango wana mutu nyonso kabila tiaki par rapport ya mama renommé tomonaki président Fachi na jour cardinal azalaki na stade des martyrs alobaki ke naza garant ya nation yene aza mokonzi ya mboka donc ba arrière pensée boza nango ti lelo ke ye aza président mais ye moko alobaki on a discours na ye oui, aza garant de la nation un garant de la nation a nommé Kyungu a nommé na Albert Yuma ministre à portefeuille a bloqué document chef de l'état ti lelo Albert Yuma salakate ti lelo Kyungu salakate wala to benga garant de la nation toujours mon qui garant de la nation té toujours ils ont mon naté garant de la nation biso ne peuple to komona ki oui aza garant de la nation ngo et le connaît surtout faut que nous négocier na kingakati wana ki garant de la nation ils qui garant de la nation té garant de la nation azwa kamitindo oyo oya akataki seleka ataki chef de l'état akobati lekolo akosala boya oleka na actualité mususu oyo mikolo yo tomoni moto ezopela entre cash na FCC na côté ya cash Kabund alobi ke ba autorité to ba membre ya FCC ba yekola déjà konange donc na tango yo kasozo tala mambo wana na ndenge komi kokende batiraillement entre FCC na cash okolo banini. Oui. Kabundi aza vice-président ya Assemblée nationale ba vota qui na majorité FCC de voter qui Kabundi wana pour ceux qui keba kende na vote normal alingaka za la vice-président Assemblée nationalité
yango na obi ke toza na crise ya légitimité généralisée par rapport ya signature eza na maboko ya président de la République Faci nde mutaza na signature soki alobi lelo ke non bakoma kolandela mutu moko yo oyibaki tokangi yo osalaki boye mbongo no ezalaki libanda boye bazu bakomi kolandela moko c'est ça yango babi ke soki bomeki boyekola déjà konange c'est ça non kolobake ndeko kabundi yazosala kaka bateatre apparemment alandaka Tshilombo makambo alobaka te Tshilombo aza clair Tshilombo alobi ke akofinye par le passé te bongo bakokende konange mpo nani bakofinye par le passé te Tshilombo afinyaka par le passé te oyo abomaki Shebeya Tshilombo afinyaka par le passé te oyo abomaki Rossi Tshimanga Tshilombo afinyaka par le passé te oyo baboma bato nyonso na justice nde moto osala mosala ozoloba justice banani baza na justice sikoyo ozoloba na ngai justice ministère à justice s'il vous plaît ministère à justice ezandi na maboko ya FCC ministère à justice ezana maboko ya FCC défense ezana maboko ya FCC siko oyo ozolinga o abrandir awa comme justice ya ndenge nini pour justice soko le besala musala ekosala musala na faveur na bango pour bango nde bazana justice soki ezalaki en faveur na bango tomoni bakateli Doli Makambo 10 ans de prison ferme soki bango bato ya FCC nde bazalaki na justice mais balinga basala ba tous les moyens que Doli Makambo akota boloko te akoti boloko Doli Makambo akoti boloko Gabriel Moki aza wapi Doli Makambo akoti boloko Gabriel Moki aza libanda oyo alakisaki bolumbu na ye ya ba Congo aza libanda Midison pa alakisaki bolumbu na ye héritier Watanabe aza libanda donc ya Doli Makambo ne tokozwango totiango chapeau na mutu ya Congo wana nde tokozwango totiango chapeau na mutu ya Congo. Et par rapport kaka ya mambo ya kokanga kobimisa donc tokomi komona c'est comme si ba marmo be ya bien te na sima po koma bokangi moto pe printemps bobimisi na bino bope sié liberté moro provisoire et par rapport ya tout ce plan là komona Gabriel Moki bakanga ki epona ko menacer maman abimi donc menacer bolo baka bien pour ko menacer maman te pour atutaki maman wana na mutuka atuti maman na mutuka na nko ba image zo lakisa ki atuti maman wana na nko Moki atuti maman wana na nko image zo lakisa pe azotuna maman no ozo finga ngapo nani soki ba fingi Moki ali Moki lokola tamusa char de combat aye atuti mutu ale maman wana siko ye mu Congo déjà za ya kobukana bango bazwi na justice na bango oyo linyo kumisa nga awa batike libana zotambola awa mama wana siko sort na ezani mama wana sort na ye ezanini o bazo sala wana eza justice te ba forte pluie ezobeta ba érosion ezosalama ba pont ezobukana ba moto tokofanda boye ngwasuma eziki aéroport moto epelaki donc par rapport à ba fewana mais yo tango zo mona yango okoki koloba nini mais biso toza batu baindo ti toza batu baindo ozo mona biloko bongo zo sala maka na Kisasa e salama na po ndako mususu ya munene utozika na Bukavu kuna ndako mususu kozika ya munene na Goma pe alimentation moko munene uti kususu kozika lisusu ezolakisa ke bakoko balingi ete biso balo bato benga ngo bakishi balingi Tshilombo te bakishi balingi Tshilombo te po eza bokonzo yo peuple asepelaki nango te peuple azolela ti lelo nde sikoyo bakoko oyo bakufa na makambo ya mboka oyo milimo oyo o bakufa na makambo ya IDPS nde bazolakisaka Tshilombo makambo wana bino bomoni kaka olobi kaka ungbasu meziki bongo avion pe bungiti avion bungi kaka boye de bakoko parametre tout wana oui bakoko bakoki ko silika mais est-ce que na dialogue wana tango bino borokende il faut kaka ko sola siko ko sola wana siko bakoko siko bazate na dialogue wana bakoko babengaka bango te
bakoko pe bakozala bongo biso to kende kaka boye okeka maboko na makolo bakoko pe bakozala nga vana kende na fukami na bengi koko anga bakumbani na bengi koko anga ngafa na bengi koko anga mazu na bengi bango nyonso to wana koko biso to kei tala bateki mboka bango yoyo to silani na bango et solution nini po na problème tout et sore koi na mboka ezalaka na solution eza pe na dialogue wana tango borokende bino na babemba bafayulu bino tout boko solola po bopesa piste ya solution et non ke po botumba susu Congo siko par rapport ndenge ba moto ezopela ba ma ezotondaka donc piste ya solution nini yokoki kopesa makambo na ebiso ki wana eza ba catastrophe naturelle wana eza milimo bakoko ndi balingiti bongo eto okindi na dialogue na table ronde internationale to tiba institution o bakoko bakosepela nango netinga katumba soki bapesinga esika okoko asepeli na kosala musala malamu soki bapesinga esika okoko asepeli te okosala te mais bakoko soki basepeli na po bakosepela na bakonzo bakoya totie toboyi makambo ya sangisa Congo ekoma lokola pondo madesho aye na pondo atia na madesho atie mbala te congolais ndozo mona mboke kotambola oyo bozu mutu botie koto Burundi o koto aye koto na armée Rwandais o koto aye boye Angolais o koto Mbororo mboke kotambola ndenge nini mboke kotambola ndenge nini po mabelo monaka mabelo ezaka na bakolo nango nga soki na longo kisasa awawa na bibo na ki Angola esika na kotia makolo nga na Angola kuna bakoko Angola bakomona ke oyo mwana biso te ozomona de makambo ezoleka na mboka yango wana donc sur tous les plans spirituel, physique, moral, rien ne marche. Combattant Rigobert Katumba, tomoni ba photo est circulé, ya mama, ya Martin Fayulu Madidi. Oyo batutu na Congo banaye kolinga koyeba ke et pas ba Martin Fayulu ezalaka wapi, babota ye wapi, bandeko ya Martin Fayulu eza banani. Donc to kamwe ba photo ezo circuler déjà que non maman ya Martin Fayulu azali bel et bien na kati ya Kinshasa pe to moni elongi na ye elongi ya mama wana bato batali image ba comprendre que oui wana azali mama ya Martin Fayulu siko pona yo tango moni mama wana ndenge bato babandai koluka koyeba mama ya Martin Fayulu bandeko na ye epa na bango ezalaka wapi siko to moni mama ya Martin Fayulu abimi yo okoloba nini combattant Rigobert Katumba bandeko ebele basepelaka kosalaka ba masturbation politique Martin Fayulu aza mutu babotaka ye na mutu mama abotaki yazalaki tato abotaki yazalaki bongo mama ya Martin Fayulu soka amonani eza likambo te Fayulu aza mwana njili avanda na njili e mabeza wapi ba mobutu kutu ba mama na bango to mona te mobutu mama na zara na mama imbo wana uzoki ngotala ekara ya naissance ya mobutu na oya ya mama na ye ezozala na ekara ya 2 ans Kabila Joseph mama na ye to tsali komona te Laurent Désiré Kabila to mona te bongo siku ya Martin Fayulu nde bali basala ngo likambo ya Martin Fayulu bali basala ngo likambo toyebi déjà epa ya ba président Fachi Betenza limité donc soki okake président Fachi a dérouté torokende kaka biso nyonso tu na limité epa ya mama Marthe torokende toyebi ke na limité kuna epa ya ba président Fachi mais ya Martin Fayulu bato babandaki koyeba te biso babare non aza sénégalais biso babare non aza soki cousin ya eto donc makambo ebele zaka na kati wana siko tangu yo moni bongo na bandeko oyo ya IDPS oyo baleka bayoka son bashole baleka pona kotuna batu pona koseka Martin Fayulu ki mama na ya zate mais to moni mama na ye wane est-ce que ngai Katumba na koko répondre na ba question ndingo na te ndeko na ngai babiloko baleki balobi mama Martin Fayulu azalaka te Fayulu babotaka na nzete babotaka Fayulu na nzete te babota Fayulu na mama lokola ba mama na biso nyonso to mama Fayulu ye wana monani soki bayokaka kombo mama ya Fayulu te po mama Fayulu aza moyibi te lokola ba mama mususu omoni kombo mama Fayulu bayokaka te mais vie ya mama na toyebi kaka na kimokolo toyebi te soki aza na 80 soki aza na 90 mama wana azala na 90 mama wana azala na 80 azala na 30 ou 20 nga nayebi ke mama ya Martin Fayulu atinda mwana na yake nokoteka mboka te a falsifier ba document te
mais tozonga muke sima Martin Fayulu avotaka na candidat ya gouverneur avotaka André Kimbuta sikoyo source pe ya ba salité na kina tokolo banini eza cause nango euti epa ya mwana na ye ngai natikala ozala jamais na assemblée provinciale nanu bavota ngai te mokolo élection esalamaki kuna na assemblée provinciale wana ngaka tumba nazalaka te donc yo nayokaki balobaki basalaki nayebi te soki falu moto avotaki Kimbuta oui ou non nayebi yango te toyokani place wana ndoye nazala te ki o falu moto avotaki nga nazalaki te nayokaki te namonaki pe te de moyen na confirmer babiloko ndenge wana falu moto avotaki Kimbuta nayebi te voya ya falu yango moko ekoko bimisa Kimbuta gouverneur te veut dire que Kimbuta azaki éli na majorité ya parlement provincial où il ekisaka ye gouverneur donc nayebi makambo te falu nda avotaki to avotaki te message moko fort na mama ya Martin Fayulu par rapport ya makambo nyonso tu oyo ayoka pe oyo ekomati na famille kofinga na ye ke mwana na azana mama te azana tata te message moko ya malamu oyo okoki ko lancer pa mama message na okinopesa na mama ya mukulu bongo amoni makambo na mokili ebele kofinga o bafingi wana kanti mama na bakofinga noso ayoka banda bota meza eza ya liboso ngwana yoka mama ngana koyisa mama azala kaka kimia aza mama ngako na kobengi mama te na kobenga ye koko mama koko na biso avanda na ye kimia vanda kimia yoka na yoka ndingo me ubandaka koyoka na 1960 50 o pezaka ya 2019 20 donc ya Holanda na zomona ngote wana Fayulu babotaka na nzete babotaka na mama tomoni photo ya mama Marceline ngwane bimi donc azana mama ngapena zana mama ya ngai Gilene Tisombi Kadiamba o abotaka tumba azali papa pa bota ngai mazo matomene Jean-Marie azali yo yebiye ngapena na photo mama ngapena laksa awa omoni ki kilinge kuma ba théâtre donc ngo za la candidat député yaka na photo mama na tata na yo woni komi théâtre adresse est important adresse est important il faut que ba source na yo place au outil ba koko na yo yango wana soki bazalaki na besoin ya koluka adresse muto kotuna adresse bien bezaki nde Kabila Joseph batu na Kabila adresse na ye ezalaki nini autaki wapi mama na ye nani tata na ye nani ya Fayulu nde bokoluka lelo Fayulu ngane bi mwana njili ponga pe naza pe njilwa tabi ke Fayulu aza mwana njili mama na bango azalaka quartier nini ngana lobi ya njili quartier soki 7 soki 8 soki 10 ngana lobi ke njili na yebi po famille nga peza na njili mama na biso yebisaka nga ke Fayulu pana bango ezaka na njili ndenge mona bakimbuta na njili siko ndako bakimbuta na njili oyebi yango okoluko yebaka ya ba Fayulu ndenge ni poto tangi na nga limité mingi limité wana o boza ko abrandir lelo buni boye baka ngonda kwa Chilombo soki tokendaka limité pour na Chilombo te tokendaka limité pour tolandaka nde Tshisekedi Etienne papa voilà kasi papa yango pe siko toyebi ke babemba baza ba papa toyebi bango tout ngai na yebisu yo limité tolandaka nde Tshisekedi Etienne po azaka politicien papa bemba bat balandaka po azaka pe politicien bongo ya Fayulu soka bano sa na ebilanga fotolanda ya Fayulu soka zaki na fonctionnaire na société moko ya l'état a fotolanda non de mutu na mokilo azaka na tata na ye azaka na mama na ye mais kasi sikoyo il faut nde sikoyo nde toyebaka bango peuple congolais il faut yebaka bango ndeko yo koyeba ba mama batu nyonso mokilo to ba mama batu nyonso kisasa oyo yanga kutu o solanga oyebi ya yote mais il y a déjà komba munene ya opposa munene photo yeba place abimeli zelanga na tangela yobi olandaka Tshisekedi oyebaka mama Tshisekedi Etienne oyebaka mama na ye Laurent Désiré Kabila yaka oyebaka mama na ye on est à distraction ezanga nango tina message moko fort et pas bandeko tout ya diaspora oyo bazali banda ya partout na monde un message fort pour na ko fortifier bango pour balelaka tongo midi pourquoi misusu balingi bazonga mais et amoko batali kaka tozonga na Congo wana un message fort et outil pas ya combattant Rigobert Katumba et puis na ba mbote na yo et pas bateau ba tindela ko ata moi crédit ata moi unité
le Kerman oza matu moli makasi. Non, message na bande na biso ya libanda. Message ezalaka toujours moko ndeko nyonso surtout place ozali. Conscience c'est ça là que oza congolais. Oza congolais, le Congo nous appartient. Il faut tous se mobiliser. Bon se mobiliser. Mobilisation on a zo mona na poto vraiment bandeko. Particulièrement en France, na CPLaki. Na CPLaki na monema ke ba congolais basé à côté les et sur kaka na France était et qui na Belgique et qui na Allemagne et qui est partout tous à la mobiliser. Bon pour na yo ki biloko ya tribalisme elingi ko matina poto. Ya tribalisme o bozolinga bo banda awa na kisasa simbi na ngote balinga ba na ngo simbi te. Pour na kisasa awa madeso ezaki 1200 et komi 2400. Donc mulu bazo somba madeso prix wana, mungana zo somba prix wana, mutabandu azo somba prix wana. Ce qui est important, notre pays, tous à la vigilance, tous se mobiliser, tous bunda, pombo kanabiso et bonga, bozonga rapibo betaka batu, tabiso bandeko na bino tozo vandaka molili, bakokata bino courant 5 heures, bazong c'est dabino 1 heure, olamba loso fufu, o repasser lamba o sala musala ni na courant. Donc ceux bazong sango air wana to komi ko wela ba charger na ba prise pour to charger. Non, mboka tambola boete. Yo mutozolanda bandoko bazoboma mboka oza na poto benga famille naona kisasa awa tuna bango balia kinini bakoyeso pe papa lelo to liete nzaleza na kisasa bandeko nyonso tu oyo basulisaka Rigobert Katumba na pesi bango mbote makasi mbote vraiment ya makasi na kobana na vie na ngai grand frère là vraiment c'est un grand frère Georges Bosaka vie wana vraiment donc na pesi mbote place azali na PCP bandeko na ngai mbote makasi ndeko na ngai nushka na peso mbote place ozali na pesi su mbote na tantine jolie place ozali totanga ba kombo ba sirno poso oti ba kombo ya mobimba neti ba talaka ba kolabo baza partout na pesi bandeko na ngai surtout mbote en tout cas ndeko nyonso to asolisa Rigobert Katumba ata wa benga ka pamba bozo ba mbote mboka izaya biso photo solo makama mboka na biso na ba moyen nyonso tu ozwinga na WhatsApp koma bandeko bazana poza ko benga ngai ndenge bandeko musuba bengaka kodi na biso ezali plus 243 89 77 17 152 plus 243 89 77 17 152 wana eza numéro ya Rigobert Katumba moko ya Mbakango to sula pona mboka en tout cas il y a liboso mboka vraiment mboka ka tout ya liboso po à la ligue où vont les choses et qu'on risquer tout comme ba phaser ou comme la Congo na biso telemi na Brazzaville zo tala Kinshasa na musika po anini ba okipa ba botoli yango po na nini bandeko mususu na kilokoso na bango balingi okino koteka mboka non nde tozo bunda na Congo na bandeko mususu ba jeune mususu obika na sala association ya ba jeune kasayen association ba jeune kasayen nazo benga ba jeune kasayen belé tozo sulana bango tozo banda déjà ba réunion bientôt là pour bandeko na biso à côté kuna nde baza mingi ya kokosa nga nazo condamner bango mingi te po mudu batrela ko zona pouvoir te mais ceux qui ndeko na pas zo bomba mboka zana courage ko yebisa yeke ozo bomba mboka ponga pe na za ki ndeko na yo azo bomba mboka foza na courage ya ko yebisa yeke azo bomba mboka. Quant à moi, na pesi bongo bambote mingi na de la nation tonton Banda na bosanité Pichu Mangaya Boss Lady na moni bongo Ange Akimbe Freddy Akimbe na Belgique Eddie Akimbe Christian Gama na pesi mbote frère na nga motema botikala scotché na www.clebois.com. Bye.